Ah, Nanjili bandeko ba souhaiter Naomi Barcelone ba bon voyage. Alors que les mikinza mputu na mwana kokende okuta na chéri. La patronne a mamé longa. Grâce à on va maramo lelo et comme moi un mot. Eh. Ah ouais. Ah ouais. Tonton formidable. Maman formidable. Maman formidable. Donc, bah, ça gars aussi qu'à moi, on a lobby. Comme nous devons corriger le français, alors que le boutique a oh Njili toza kuluekisa totiala bino ntango bakomi na mikinza mputu mwana na omi Barcelone mobulu bakomi na mikinza mputu bandeko botala nde mwana ke oyamba tatini ye boza komona mindela te on dirait taba osana shaking bo tozonchotese tolakisa bino mbala moko ntango asuma mnyonga nosa Barça osakisaka ta bomoni mwana te nga na sotese makasi ya atande mwana moni papa na ye ulala mwana moni poro na ye akeyamba papa Naomi Barcelone mikinza mputu aye kotika mwana après ya ozonga na ye certainement bato bakoloba mais aye kotika mwana ya zonga ndene biso oyebi bato bayaka poto bato baza na bakongo wana même bacomédien presque nyonso balukaka nzela poto soki aye poto aye avandi na poto c'est vrai ya moko bayaka mpe ya momo affaire abeti tour surtout oyo ezalaka bayaka na délégation ya mama Olive nde mingi ezalaka mona baye bazongi mais oyo mpenza keno ye moko aye asali makambo na ye azongi baza ebele te bandeko pourquoi nasali émission tomonaka il y a plus ou moins 2 semaines passées eyindaka entre SD Panama na Naomi Barcelone 2 ou 3 semaines voilà SD Panama alobaki ke bazwaka mbongo wapi basalaka nini basalaire ezalaka malonga te seke basalaka kindumba est-ce que mbongo kindumba moto akoyela yango mpe poto bona yebi te elobi eza mpenza kindumba ya VIP ouais parce que bambongo bakindumba eza babien moko malaki moto akoki kosalela yango affaire adanse te eza bambongo moko ya kolia olati esili ofuti biye oye poto na mbongo ya kindumba nayebi te en tout cas wana mpenza foza kindumba moko ya VIP wa moto moko bimaka na bagénéraux na baministre ata bongo parce que toyokaka bamasolo na batémoignage bref les amis Barcelone akotika mwana azozonga pourquoi azozonga Barcelone azalaka c'est une femme d'affaires une femme femme d'affaires voilà Barcelone azalaka na business na ye nde nayokaka bazalaka so na flat na bango ye na mobali na ye moto agéraka yango à part yango elle est dans les affaires bomonaki abimisaki $17,000
abana kotanga likolo mbetu po alakisa ye se dépend na make non bato peut-être bazalaka mpe na mbongo. C'est vrai bango nyonso te, mais elle au moins bato bayebi ke Barcelone azala na mbongo. Bato bayebi ke Barcelone ana mbongo, basalaka ba business, basalaka ba cop na bango, bana makambo na bango, flat to pe hôtel na Congo eza parmi ba mobilier oyo ekotisaka mama na mbongo pour votre information. Donc na Congo so oza na flat, oza na hôtel na yo, mais oseki mbongo ti. Donc Barça, donc je disais que Barça, elle est dans les affaires, ba business na salaka, en tout cas amona mbongo. En dépit ya makambo ba théâtre on est na ba accessoire mamo ye na ba deuxième position. Ana ba business asalaka, ba salaka ye na mbali na ye, mais baza so na flat na bango, ye mto agiraka à part wana, ba ebisanga bazalaka so na nini susu. Na bosani ekimi ngai, to beta lisone moko mususu, je crois c'était l'année passée, nan ndeko moko na zoye ba susu te, muto abana obetela ba masolo wana. Do Barcelone a na mbongo na ye. A na mbongo na ye, bango nyonso te bato basalaka kindumba o, et puis mbongo kindumba eza combien? Donc c'est une fille oyo elle se débrouillera pas mal, et aza na vie na ye, et ba théâtre na ngoka ba accessoire, ils ont na ba deuxième troisième position, mais bien que e foot à rapper. Bande ko na chaîne YouTube na sur ba youtubeur ba olanda émission ba yeb mam na oloba. Bato ba zungolu oyo bazosala mwa bakana mokolo na journée moko, abeti mwa dika, abwaka ba vidéo ta musu 3 na mokolo, et comment dirais-je, chaque jour na fin à mois en tout cas ba se retrouver. Barcelone a na chaîne na ebo ba théâtre kota trop, ba film kota trop, et puis etala marape. Donc atala maka, à part ba business na ba coopération YouTube ezo foot bandeko, elle se retrouve vraiment pas mal. Donc kolobake basala kindumba ya mbongo na yango bayela rapoto kotuna koluka koyeba. Vous savez, non seulement ça, mutu nyonso te makambo asalaka, il faut étaler vie na public et bato nyonso bakokanite. C'est vrai que Congolais aza mutu show off, Congolais aza mutu bilobela. Nanga nasalela ngo émission ba vidéo wana na ba voice wana ya guerre ya Barcelone na SMA ba bizika na ba contre-temps sur temps. Tana moni Barcelone na mikinza mputu, ndelo ba ina profiter na make-up ko flasher par rapport à likambo yango. Donc non ndeko na biso eneka kotika mwana aozonga na. Pourquoi? Parce que ba affaire eza kuna, ba makambo eza kuna, il faut landela. Non seulement ça, c'est une artiste comédienne oyo asala musana e toyebi, et puis to sepela na musana e. Donc voilà quoi, nakanga volume oyo ba musique ekoma oga et indeli yo kuna comme coach vidéo bo musique. Donc c'est un peu ça en fait. Et ya mukyo na zali na ngwa koloba doto jija ba tu par défaut te mutu mususu otala yo mona ina apparence tina kwandi, mais oebite na sous-sol en tout cas azana bibundeli blague était batu nyonso te ba ba show off. C'est vrai que Congolais de nature a mutu ata na eloko ta ya lobaka na eloko, mais ezana batu musu ba melama otali apparence borondi mate botala mobali tala rasta tala mandefu o qualifié on neti moi voyou moko boye, moi jeune moko boye loyenge, moi mutu moko boye ya diamba soki ya nini, mais non, ana vie na ye, ana masolo na ye, ana marambo na ye, muna mutu ana ndenge na ye. Donc to jija batu par défaut te, et nde conseil amuke nazaki nango ya kopesa mutu nyonso ta koya koloba noki komanga na zwa mbongo na ngai te. Et donc les gens croient que celui peut-être ya amonique ana poto dès qu'on a poto et la bisoki nini à l'équipe en Afrique. Loin de là, il y a des gens qui sont en Afrique bah vivre mieux 10 000 fois mieux que batbana poto, hein. C'est ça en fait. Ndé amoke na zai na ngoya roloba. Et nzamba pambole la ngabino commenter, partager, liker, surtout abonnez-vous sur Yazambalano liboso ou visiter MDGDTV Mafuta Sika. Et là qui analyse par la grande dame, je vous aime. Quant à moi, na moni bino na prochain épisode bah dimanche malamu, et puis voilà quoi. Merci beaucoup, au revoir.